Shalom chers auditeurs de la Radio Parole Vie FM. Vous qui aimez, bien aimez votre Radio Parole Vie, il y a un seul objectif de nous présenter Christ comme étant le véritable agneau de Dieu, la véritable parole, la vraie, bien aimé. Je sais que nous sommes dans le nouveau numéro de notre émission Parole Vie, une émission à caractère évangélique animée par votre humble frère Herbie, le pasteur, le fils de son père Jean-Paul Mata de la foi. Pendant que je parle, je sens une douleur à moi. Pendant que nous loba, nous capaces dans mon thème. Nzambe atienga liboso ya peuple naïe. Nous avons comment les gens souffrent, comment le diable est en train de torturer le peuple de Dieu, comment le diable est en train de torturer les familles, comment le diable est en train de saboter nos bénédictions, comment le diable est en train, bien aimé, de bafouer nos valeurs chrétiennes, bien aimé. Ça me fait tellement très mal, mais je sais que Christ est au contrôle de toutes choses. Pendant que nous avons senti ma casse dans mon thème, ndenge nzamba memaka Ezekiel na kati ya vallée ozaki rempli d'ossements. De la même manière nzamba memenga liboso problème abatu abitala ba problème abatala mukili abi nazo pesa yo responsabilité liloba oyo na tsopi mafuta likona ngo de manière à ce que me soulagement na mitema batu bandeko nanga basi pe mibali. Mes frères, mes sœurs, nesa biso tongo nyonso ya mukili otoya un jour to oleka na mukili yaya. Mais la réalité est que nango soto iko surmonter ngote soto lonya ngote lobi ko yupe ko kanga bana tope bakoko na biso to ana ta o sengeli to bunda. Bien aimé, et la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants. Donc la Parole Vie, c'est une émission à caractère évangélique. Parole Vie a un seul objectif, bien aimé, de nous présenter Christ, qui est la vraie parole, la vraie vie. Il a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, j'aime Christ, bien aimé. Voilà pourquoi Christ a dit dans le livre à Luc chapitre 24 verset 45. Ici la Bible dit, lorsqu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, le sambonangé zali mon frère ma soeur, Christ a fongo l'esprit na yo pour comprendre ma commis ensemble. Pour comprendre l'esprit, parce que la parole de Dieu est une puissance libératrice. Il est écrit dans leur détresse, et ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole. Mais dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a la transformation. Oh, j'aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs, vous qui aimez cette émission Parole Vie, vous qui la soutenez, vous qui la partagez, que le ciel vous soit ouvert. Apôtre Paul a zolo bana Colossiens, na bande kwa Colosse, dans chapitre 3 verset 16. Abilo sambo langeza ete liloba nzambe ebika kati na bino abondamment na bofulu kinyonso. Merci bande konanga basi pe amibal. Soutien tolo bela lelo lundi le 5 octobre 2020. Bien-aimé, na banga tourno sanzaka moumba pamba. Je suis un simple instrument o nzamba telemisinga na nzela. Naza un simple instrument ma lobo no bageza ngati liloba nzambe. Lilobo soko ndimengo comme étant la parole de Dieu. Yaya, omoni bolamu nzambe, o témoigner nzambe azui le kumu, Yesu Masia Nazareth. Yaya, pe banguna bakufisoni satana kufisa misoni. Yaya, na terre batunyo sote, na terre kabato kondima, parce que je suis le prédicateur de l'évangile. Ya soutenu même les bisons à tongo allélo par la grâce de Dieu. Ezali, tu sortiras de cette prison. Tu sortiras, chers frères et sœurs, de cette prison. Il y a encore réalisé prison. Prison est un lieu à rééducation. Chers frères et sœurs, vous qui me suivez, prison est un lieu à rééducation. Bacha mutuna prison. Oh buki mibe. Bacha mutuna prison pour qu'on rééduquer. Mais prison to lobela, ce n'est pas une prison physique, mais c'est une prison spirituelle. Parce que la Bible dit dans Job chapitre 32 verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité katina mutu. Eza auto monate, eza auto simbate, eza peka auto lobate. En réalité, quand tu as esprit, au réaliser ça na ba tebelo ko mona ekaboy au tambula. Mais vine ça na kata prison. Et ça mutu soko réaliser au tambula, azo sala. Mais musele ça na kata prison. Au réaliser mutabongo, azo sala, ndecha o salate. Azo teka, ndecha o tekate. Au réaliser mutu susa bala. Mais li bala na e na kata prison. Au réaliser ba problème tangu nyonso. Moi oba fandi bien na mubali. Moi oba fandi bien na mwasi. Moi ko landa ba problème. Il faut ba famille ba fandaka. Tout ça, au réaliser, chers frères et sœurs,
eza makambo yaya ozo simba bato ebele mikolo na vie na biso ya mikolo nyonso na vie na biso quotidienne eza na bato ebele korealize santé na kati ya prison azomela kisi ndeti moto aomela kisi te azwa traitement ndeti moto azwa traitement te sikoyo réaliser prison na tolobela c'est une prison diabolique eza na bato ebele pendant que toloba bazwa vine batia na prison nyonso osala eloko esimba eza te ata bato mosusu ezosimba mais yo ezosimba te pendant que je parle il y a tant de familles oyo baza na kati ya prison orealize na kati ya prison ya aza na prison babalaka te na prison basombaka te na prison batekaka te prison nini batia yo mon frère ma soeur ndeko ozwi bakola na nga l'émission parole vie parfois mosala eza na prison parfois santé eza na prison parfois succès mpe élévation eza na prison parfois bazwa finance batia na prison orealize vie nyonso opasa yango kaka na kati ya baniongo yo defaka kaka eloko nyonso olingi osala fo kota kaka niongo okotika mutu te na mokili oyo yaya neloko bato bakodefa te yo fo defa tobi prison eza lieu ya rééducation mais satana azokango te mpo arééduke yo azokango mpo apesa retard eza na bato ebele bazwi baretard na vie pourquoi parce que satana akangi bato mosusu bazwi retard ya kosala ya kobala ya kobota ya kelasi même na domaine ya mokanda bato balanda biso na étranger parfois oréalize eza na bato ebele satana opesa bango retard retard même na domaine ya santé oréalize mutu ntango azwa mosala il faut ka santé compliqué mutu ntango azwa mbongo il faut ka santé compliqué ekozala mpe moko ya prison oyo ekanga vi na yo chers frères et sœurs no bana teyaka loyo liloba naza na mpo na enseigner oyo liloba nzambe so natali so makambo oyo tokokomprendre tomona makambo nyonso normal so bali badiminue effectif ya bajean yo fozala na kati ya bato wana oyo baolunga badiminue orealize nyonso wana na bomoto omona yango normal yaya biso maladi oyo eye pourquoi mabe nyonso ekoma même na mboka fo ezwaka yo épidémie oyo eye fo ezwa yo cela veut dire oza na kati ya prison moto aza na prison aza na si ya contrôle ya bato mosongolo aza na si ya contrôle ya bato bakangi ye eza na bato ebele pendeke nolo bakontrolaka même santé na ye bakontrolaka vie na ye bakontrolaka libala na ye bakontrolaka misala na ye. Lisons rapidement la parole de Dieu. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres chapitre 16 en commençant par le verset 24. Écoutez ceci, bien-aimés. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jetant dans la prison intérieure, et il leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oh, et le prisonnier les entendait. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Yaya, ezali sur l'apôtre Paul, bateli lo banzambe, bamemi délivrance na libota mo songolo, et memeli bango ba problème. Ezala bitumbe bele même basala nza bakuta nango za bitumbe uti na famille na bango te. Même ngande ko na otia yo bitumbe bele na kuta nango na ministère na vie nanga. Eza bitumbe uta na famille nanga te. Eza musala nzamba pesinga na sala. Na te a peuple nzambe. Na sambela pona peuple nzambe. Oralize bitumba batone komo landanga. Mwepe na boya ngweza teza musala nzamba pienga. Bitumba mei na okuta nango za bitumba famille te. Eza bitumba na kata musala na osala. Eza musala nzamba pesinga. Au réaliser Paul na Silas à cause d'une délivrance accordée à une personne babi batia bango na boloko tala satana pendant que yo la délivrer nga na la mal vie pendant que yo la délivrer pendant que moi le boko nzambe ngane na obundisama pasteur na yo muto obundisama ndeko na wala ndela kona prière yem to obundisama bitumbe bele basana nzambe okuta nango lelo yaya olezeza suite ya misala o basala pour koluka délivrance à peuple nzambe yango yaya ndeko la ngane mission parole vie so yo ki sango musana nzambe moko pengwi o ki sango musana nzambe moko bungi nzela ya pardon ko globa mabete pone buka mabolongo obite jard na bitumba okuta nango ndoko nanga mwasi pia mubali na lobite to encourager bato ba osala mabe non je t'annonce la bonne nouvelle oyoki mabe pona musale moko oyebelaki na témoignage malamu ya pardon sambela obite bitumbani azokuta nango obite bitumbani azokuta nango mon frère ma soeur pardon sambela olinga musala nzamba na otamwana nzamba yebisa nzamba batela ye a continuer ko bomba ye parce que le sambo na yo ne peut pas que nzamba protéger musala nzambi wana. On était Paul na Silas bazaki très à l'aise ba osa musala nzamba mais à cause d'une délivrance accordée à une personne ba tcheba en prison ba beti bango yaya musala nzamba bazwa ba film à cause de délivrance
L'état beta bango batie bango na prison. Batie bango na kati ya prison intérieure. Na prison na yaya. Batu bakota te. Na kati ya prison sika batie bango. Batu ba yibe kutu batie bango besika bien. Batu ba viola ki batie bango bisika bien. Mais muto assemble pona mutu azwa délivrance. Baketie sika passe. Batie geolie mo kengeli prison. Bapesi ordre. Atie na prison intérieure. Atie même basinga na makolo batie ba chaîne. Batie na ba mabende na makolo yaya. Pona délivrance accordée par mutu. Malgré bakanga ki makolo. Malgré bakanga ki maboko batie na prison. Mais la Bible déclare pendant que nous besoin na batebele bakanga makolo na ye. Akoke musika te. O réalisa tournaka esika moko. Fon azaka non année passée, yonka azana ngona année oyo. Et ça na batebele pendant que nous te avie baluka akaka. Celui qui n'avance pas recule. Dans le bango tango nyo soza ko avancer te. Et ça le ko sozo ngasima. Parce que batoyo bazaki liboso no bako tiko musika. Bato bazaki na même ligne. Bako leka yo. Bato bazaki na sima na yo, bako kanana yo. Et ça ko songa sima. Celui qui n'avance pas recule. Et l'on ne se colle à kate. Yaya, c'est que ça n'a vite. Il faut commercer cola. Il faut misala na yo et cola. Il faut qu'on dimano et cola. Et l'on se colle à te na vino c'est qu'il y a kata prison. T'as la vino malade mon frère ma soeur. Osaka likamo bandela ango kaka. C'est une prison. Il y a une main noire derrière ça. Parce que derrière toutes les choses, oh, il y a un esprit. Esprit ni anima vina yo. Esprit ni eza ko animer misala na yo. Au matakate. Au télémesika yo. En tout cas bien. Nous avons une stabilité dans ma faire. Oh, yaya. Il a bien dit, voici mon serviteur. Oh, il montera. Il s'élèvera. Et il sera très haut placé. Au bengama te pose en assez. Mais au bengama pose à la likolo selon la pensée de Dieu. Au bengama te po bika na médiocrité. Au bengama te po bika na petitesse. Notre Dieu est grand. Nous devons vivre les choses dans la grandeur. C'est ça, chers frères et sœurs. Paul na silas na kata boloko. Batieba na kata prison. Mo réaliser Bible la nuit. Oh, au milieu de la nuit. Bafanda kimiate. Na katikati ya butu. Ate batia na prison. Ate batia misala na prison. Ate batia libala na prison. Ate bakanga makolo. Makolo balukaka esika moko. Okenda musika te na musala. Okenda musika te na bafer. Finance de kola gate. Eloge fonga na vino ezate. Paul na Silas. Mageba chaiba mabende na makolo. Po bakende musika te. Mageba chaiba bango mabaya. Ya kilo na makolo ba fonga mate. Ezana batebele ba chaiba bango kilo na makolo. Ano balukaka esika moko. Paul na Silas. Ils ont commencé à chanter, à prier. Oh, le louange de Dieu. De toyemba na fait hériter l'émission Parole Vie. De toyemba na bande konanga na Parole Vie. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Oh, na kondimanianso. Bandiko sambela, mon frère, ma soeur. Nazo loba. Et là, on ne sait kanga vina yo. Et là, on kanga santé. Ouais, kanga misala. Po balukaka esika moko. Na yan kalita mutakondima. Je l'ai toujours dit. Ah, naza mutakondima, naza mwana mutakondima, mwana de la foi. Na te akwe évangile. Dans le bango tango nyoso yaya. Soza liloba nanga kondima te. Mais si c'est la parole de Dieu, ah, et ça na objectif moko. Et même ma bomoy. Quand il na yo, nazo te ya yo. Ya eloko nyoso ba tia na vie. Pour que ne musika te. Et même là au freinage. Et même là yo ba remords, ba problème pe mikakatano. Le loko kweya. Le loko bima na prison ba tia yo. Plusieurs maladies. O me la ba kisi tango nyoso. Santé simbakate. Tension ko mata. Tension ko kita. Problème na prostate. Ba myomba fibro. Estomac pasi. Libumu pasi bokongo pasi. Makolezo simbate. Yo makambe simbakate. Nazolo ba lelo. Prison ba tia vina yo. Le loko bima. Nazo mutumo ba tia na kati ya prison. Ah, so eza yo nazo zoyo ma soeur. Nazo zoyo mon frère. Bango tango nyonso. Je suis le prédicateur de l'évangile. Nazo bimise pa ba tia yo. Ata ba bombo na village na tala ba parents. Ata ba joie santé na yo. Bakena ba bouger au kabo yaya. Oh, ezana ba tobelo ko réaliser. Alors tu ndoto ba bambie loko. Lokolozi problème. Nzotezi problème. Nazo loba. Prison no so ba tia santé na yo. Prison ba tia finance na yo. Poka maka esika moko. Prison ba tia visa na yo. Batia passeport na yo. Ah, nazo bimisango. Na ya kalita mutakondima. Nazo bitumba na yo. Et comment déjà bitumba nzam. Et longa ya Christ comment déjà yo. Nazo bimisa yo. Na prison nyonso batia vi na yo. Ah, obenga matepo lela tango nyonso. Wako tika mutu te na mukilio. Nazo bimiso na kata prison. Lundi à lelo le 5 octobre. Ah, nazo bana kondima. Nazo bana parole vie.
mon frère, ma soeur, nazo bimisa yo. Non simbo loboko no bimisa yo. Non mona maman tombo loboko. Yonde mutu no bimisa mama. Papa yonde mutu no bimisa. Mon frère, ma soeur, yonde mutu no bimisa. Obeli pe mingi. Omeli pe bakisi mingi. O défi pe mingi. Ah yo pe fo défi ça. Ba humilio pe mingi. Obenga mate posa na vie ya humiliation. Na bilolo so bimana kata prison. Ah, okobima tana nzela lo sambo nanga. Atana nzela kondima nanga. Pendant que nos maman zo beta maboko. Papa zo beta maboko. Makome lobi oh. Si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nazo loba. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, prison en kolela. Prison en sécheresse. Il y a blocage. Il y a stérilité. Il y a célibat. Nazo bimisa yo. Nazo loba. Esa mela mutu azondima. Mama yonde mutu no bimisa. Ser yonde no bimisa. Nazo loba. Prison en chômage. Il y a célibat. Il y a stérilité. Nazo bimisa yo. Esa meloka ndozondima. Nate akabatonyo sote. Je suis le prédicateur de l'évangile. Nate akabatokondima. Ah maman so betamboko. Abi nazo bima. Le loko bima na prison bacho. Pendant que nazo loba. Nazo balo sambo nazo sal. Émission lelo. Déclaration eme ma vie katina yo. Ateba bomba yo wat. Ateba chona kata lubwa. Nabi lelo so bima. Ozo bima. Na komba tatate. Na komba mamate. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci amoureux de la parole de Dieu. Mino bolinga ke mission parole vie. Na lo bango tango nyo sobande kwa basi pe amibal. Biso de ceux qui a. Mais pas aux amis a continué ko sambe la bête maboko bima na prison. Boya vie à prison. Eza vie à limitation. Eza vie à rolela. Eza vie à manque à témoignage. Ok tolo bana deuxième mité zali kamba rolela te mais zali kamba ko seka. Il a continué ko sambe les pas aux amis par la grâce de Dieu. Merci bande konanga. Dans le bango ya tango nyonso. Émission parole vie. Ezaka te pona yo mo maman. Ezaka te pona yo mo papa. Dans ba émission parole vie. Le ko le comme libiso na nzela téléphone na WhatsApp. To pe na ba réseaux sociaux mususu. Ya zoango. Partager ngo na ba contact na yo nyonso. Parfois les pamboloso c'est les pas na nzam. Ezaka na ko partager mission. Na sima ko partager mission. Yesu Masia Nazareth ko sala autrement na vie na yo. Dans bango tango nyonso. Parfois ça pona mbala liboso na biso na émission parole vie. Oko komela biso na WhatsApp. Numéro zali plus 243 89 670 76 01. Wono ko komela biso nebi ke to ko tanga message na yo. Attends ba message ça ke belé makasi koleka. Mais la grâce à Nzambe, tu disposes à Kamwangonga par la grâce de Dieu pour nous tanga tanda musika kolo ko pesa biso makasi poto meka ko tanga par la grâce de Dieu. Dans le bango tango nyos soto sungami une émission partout à travers le monde entier. Et sa grâce ande kona biso Chris Kundenga ingénieur, benande kona biso Hassan Alain, Yesu Masana Zakata Pambola bino. Ce qui Chris a misongelité, to kutani samedi na prière à le sam. To bi recommandation za ma pesa biso donc lobby mardi, to banda prière. Donc il est quelque part ko sambe le pa inanzam. Ezana biloko nzamba linga pesa biso to so suma futa sika parce que aigle soka pumba et comme on attend moko à ces deux plumaka amelia ka misuna nzot mafuta bimaraye po banda ko zoba pola sika donc il faut se ressourcer encore. Il y a des choses que Dieu veut nous dire que le lisama tant auto komi na mukili a par la grâce de Dieu dans les mission parole vie na bango tango no sobaya mission parole vie ezawana pour même la biso sengo na mitema mais 4 jours oyo to zana 4 le sambo même WhatsApp na biso esalate pendant 4 jours. Donc, pendant lobby mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le téléphone n'a à la penza ko kangama WhatsApp. Mais samedi, le sambo n'a samedi et dimanche. Donc, on a 2 jours à le sambo. Auto sambo n'a par la grâce de Dieu. Je crois samedi, na tongo na ngonga déjà à 4h du matin pour lancer le programme par la grâce de Dieu. Bando konanga basi pe mibal. Bozo akaba message à kala. Bosambe la kata nango par la grâce de Dieu na 4 jours. Tu peux le sambo to salongo pe mo moulai et permettre que nous bozo pe tant ko sambe la natina nango. Par la grâce de Dieu. Ce qui Christ a misongelité, Tokutani, Mokola samedi, par la grâce de Dieu. Tikango le pebolamu, Yesu Masia Nazareth et Zanabino Longo, par la grâce de Dieu. Na kombo nesclus à Nazareth. Tika Yesu Masia Nazareth, Pambo la bino bandekubo partager que mission parole vie. Tika Christ, Asamnongo le pebolamu, na kombo nesclus à Nazareth. Merci que Dieu bénisse.